Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Bonjour, Kamate. Kamate, bonjour, Kamate. On a un problème? Non, pas moi, non, pas moi, quand même. Problème à manquer? Problème ni? Ici. L'amour, ça commence à chauffer, c'est ça? Mon bébé, hein? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un, ça ne va pas, mais c'est pas pour moi, en fait. Non, bon, ça y est, c'est fan. Sérieux jusqu'à ce point? Oui, j'ai à te parler. Kinshasa? Non, non, tout va bien là-bas. Bon, ouais. Et ça, il y a Moulay. Moulay, Abeli? T'es habilité, c'est Vandana. Esther, il y a ça au banque, ça n'a oui. Non, mais toi, je suis vraiment inquiète, c'est vrai, mais. Mais il y a ça, on a plus souvent de ça, on a un télé bolo, pas la hein? Yes. Vandana. Esther, ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu peux faire salaire, tu peux faire fou, tu peux faire kanda. Le bamba on kamuni au 25 aboy. Pour me témoigner déjà comment bêta mbang mbang. Yes. En fait, na oui, papa andi na expliquer en côté. Au monila au tindenga na kende na somba nini makaya boyo bakalinga kesika ya serwana. Bon, l'air na kendaki, c'est vrai. Na koti, bilo ezali quitté bref. Na leki, na moni couple mo bebazo sa bolingo penza. Surtout na tali boye. Ya Moulay penza ko na tuni pe fi wana na bar wana. Moulay wa pa. Fi wana yebisi ngai ya biba yakala bango na déjà depuis kala. Donc voilà le golo pesa nga concept mo midi poko ya eseti ko kangela Moulay, ya eseti ko sala boye lokwa na yebiso Moulay. Donc ya wana le go vendre sanga po yo kangi discussion mo ko wana. Na preuve parce que ngamo après avoir mené ba enquête na eko mona siko ye maman donc o ngamo na mona fi wana témoigner na ça sous banquette yo ye binga. Prévenir yo ça non. Na preuve na filmer maman na mutakaliser na salle ya minene attends je vais te montrer. Tu penses vraiment que ndenga na côté là ya Moulay na bando côté là na le na ya yebisa ba sotis non toi tu es ma soeur mais soeur na moni komi na niveau wana c'est à cause de ça quoi au monde hier yo penza zela oh de moi ça Moulay maman yo koko mama koko yango moni saki wana na yango na boto la ke tango tuna kaso na seli saki na opese réponse parce que na linga na on a maîtrisé na yeba ndeni oui ça donc c'est ça
omoni makambo nazala koloba na osu na telema molai nazoyi biso aza mobali moko ya chanyanya yo moto ozali kokotela molai asi mwasi molai toi t'as de trois caméras tu oses me taper, toi tu oses me taper, tu oses me toucher. Escroc de première place. Tu vas faire rien. Ça y est l'autre. Ah ok, c'est là. En plus, c'est là qui n'a pas du saut. Rêve de Chipon. Aventurier. Si seulement on savait. Aventurier. Escroc de première classe. Tu vas partir. Tu vas partir. Rouge, yo, ils appellent Awana rouge. Ok, pas de problème. Natia bag. Natia bag, na bossa ni kotia vernis. Nzambi na ngai. Natia couleur nini? Oh, téléphone bezo sonné. Oh, boyete. Ate, Yannick. Allô? Allô, Yannick? Hey, Yaya. Mwana mama. Ndenge nini yo kuna kasi? Naza bien, binope? Biso wa bien te. Nga naza bien te. Basango nga nazo yoka kuna makambo yote oleka kumengo. Mais soki eza ndenge wana eza soni monene. Paraîtrait que bana moko ya mike bake kobeta yo na nzela babundisi yo babotoli babiloko likolo yo zobima soki na mobali ya grande sœur na bango. Yaya vraiment ta yumuko. Nena beteli yo masolo aboye. Oui na yebi ke koma kaka parce que en tout cas batomboka na biso basongi. Ne siko biso tozalela ki vraiment batu bamona ki. Oui, likambo sana maki meza ndenge babeteli yango te. Babeti ngate babotola ki ngande perruque. Babotoli nga perruque babotoli nga biloko saki tout ça bona boy. C'est tout. Ezala ki te ke makamo mine ezala ki kuna babeti ngate. Ya nde sali nini mobali te mutu abeti nga. Ngana mobali toza bien tozo vivre bien. Oui, yo zolo ba mobali abeti yo te, mobali alingi yo. Eza na problème te. Mais oza mobali ya batu bomengo. Baleki soki baleki ya mwasi na ye basana nubana mike. Bango moko bayebi mabala na bango zalaka ndenge nini? Iko finga bafinga ke naza koko, mais naza koko ndeko na bango, nani semeki na bango. Ayebi ki koko na ngai. Na oseka ko pesa ngoma kango ka buzoba. Est-ce que yo ko tenir penza mwasi wana ndengo ozoloba wana mwasi wana, ndenge tozo yoki na basango. Ki aza jeune. Baleki na ye baza jeune. Yo atandingo ko mukoro boyo ozokola na kitoko na yo ozo nuna te. Mais quand même il faut soit mobali oyo yebi ki aza responsable bomengo. Ba jeune akoya kolanda o peut-être pas moni autant msuzo zana moi quelque chose alanda sima moni azana place à kofanda te boye. Mais yo faut soit mutu moko oyo azali responsable.
eza ya buzo bandeko nanga atoza na poto simbi mutu na nzoto boye polisi aye ye soka alingi yo na mboka kuna koza na poto yo solo bapolisi soki basimbi yo bapolisi mais polisi ekoya na retard bana wana basita mosusu batoboli yo liso ta mosusu babuki yo lokolo basali soki nini polisi ata ekoya kointervenir ekoya na retard yo so ozwi likama bo likambo saki eza problème te likambo saki ezongaki nango ata saki yango ezongi orécupere biloko c'est bien nga kutu nazolinga nabenga yo komokolo nde nabengaki mama olobi nanga kenani ma Micheline aza na église nakobenga ye parce que omoni makambo basi ezaka ya basi po tosolola na ye justement ka makambo oyo masoloka ya makambo oyo wana kaka ozoyoka kaka basalaki boye bazongisaki boye ouais bino kosololaka bamasolo na bino ye akoma kokende bamakambo na ye bamama baséminaire wana bo nayebi te eloko yango mpe vraiment nazala nango so d'accord te oui ye nayebisaka ye mbala liboso kaka nabaki ne mobali moko azolinga ngai tala boye bon topesanaki apesa ye nga mwa baconseil na ngai aza semeki mama te ya mobali wana alingi nga na ndenge moko bon mi défendre na yo kaka ndenge ozomi défendre ndenge wana biso toza kuna te bon Esi akende. Tobwaka biloko ne libanda. Sasa na sac boubelle. J'ai la valise. Lo eke na sac boubelle. Ata kwa otikala. Molai, zero na biloko na yo. Esa sac boubelle yango. Échappe père, mana bonga de babosa na ni. Vas-y. Ose akoluka ngai. Akoluka ngai. Ose biloko mosusu etikali nga. Ok. Donc, akozala à l'aise, donc tobongisana biloko mwana mongambo comme ce tika na couloir. Tout le monde soit à l'aise, chérie, sois à l'aise. Hein? Merci. C'est mon amour. Donc, dans la banane, je ne passe à moi mon bal. Hein? Et aussi là. Hein? Et aussi. Merci, chérie.
Ça va. Dis-moi, chérie, si c'est la moitié de ces pays, je te les donne. Eh oh. Oh la monnaie l'ingoloba, Ça va, t'inquiète. Ça va. Voilà, au moins il peut avoir stress et si ça a beauté. Nali n'a jamais beauté na et kita kane na linga yowana. Na linga ke mata. Na moni bipale. Au moins na tala ka otiko flatterie na la boy. Chérie, ngaza mobali oyo le plus fidèle du monde, mobali assuré, c'est moi. Olo barangot na yo ka ngo pa camarade na yo. Entrez. Allez, viens ma chérie, viens. Oh, beau Ma chérie. Les géants des bangos. Malem. Bonjour madame. Bonjour. Petite sœur. Ouais, bonheur. Omoni, c'est bien privé. Petite sœur privée, allez. Bien parler. Enchanté. Oui. Oh, ngai nazaka ngamuko malgré côté on essaie moi ba buzoba. C'est quoi? Chérie, merci. Ah. Potamboli bien, hein? Potamboli bien. Bon frère. Oui. Naebike au lobao au message au monde ngai na moto na message pour discuter mais lelo na na kimia na ndap nanga. Na wa petit balali. Balali baza lobby classité balali ba. OK. Na la sabino na no. Naebike tambo tala bozo bituna mais to message na boité mais petite sérieux le bâti. Yo ko le bâti. Ouais, tout que les malades. Et bon Mélanie. Merci. Ngai moni Mikolo comment ça régime? Chérie Mélanie. De mon cœur. Ça sera mai, ça sera mai, kamai. Tu me la gagné mon cœur. Ah bon? Abou kokana. Bof. Oui, bof. C'est que nos amis. Oh, mais oui que madame na pote na mo awa. So mo na tingami na fandisi masolo. Tina mo memaye na balibota boy parce que na atteindre l'objectif na na banda. Mais Betty na tout ni au secret non. Mais dis-moi où c'est rajini. C'est quel est yango Pour Nicolas takaka. Mon frère a la tinini. Mon frère, non mais le bâtard petite sœur. Oui mais qui non coco souté. Calme-toi, mon biso pour mon écoute na maman Zolozina. Donc de mon chérie na nga, avec Fatsa Masolo, aza cool, na comprendre le secret na yo donc Omoni beau-frère na nga motema, et la fancy petite sœur na nga kitoko, et on va quitter oyeba. Na comprendre ma sœur. Comment on est? Ah, il y a beaucoup. Comment ils ont le bas? Comment ils ont le bas? L'or et l'argent appartient. Voilà. Bon frère, n'a pas qui kosala ba ulinga misala te. Mais les autres bengé kana na kayo. Na kayo. Asa ulinga misala te. D'accord. Quel changement? Na mona zala ki asoka yeka training, jogging. Mais si ko a komi ko changer le mot. Non pas il fait ça là, tinga pe na sala. Mais boy il a ngape babilambo. Yo na rasika yo mtozo. Oui, il a ngape de la mode. Capi de la mode. Oui, il a ngape na madame. Na beau frère na yo bobo zotika ngabo ile. Calme-toi, beau frère. Mais azawapi, bipé. À cause de la bino mai boseng. Maya, bipé. Kombuka ya pamba bomengo. Mais beau frère, oh obeti libakuna libula diamant. Awa nde masolo sigezali. Yanga mokole kia moto. Moto na moni. Nalinga no. Ayo bon sa masolo. Merci ma chérie. Tu as mon servi chérie nanga. Pardon. Chérie na biso. Ah ouais. Chérie na biso. Non non, l'unique. Oui, puis comme il y a moi aussi, il y a beau frère. Bomengo. Oh. Ah oui.
La richesse, quoi. La richesse. Ah, bon. Mais dis donc. Nangaka ke boyo kamona batute. Webi ba passer na ngai na moi so a mesana ko nyoko la na poto. Chéri oyo na meme bino awa ba histoire wana kala wana bokalkila ngo suste. Na nyoko mina poto ya chéri. Na nyoko mina ba so mikeo to linga na poto yo a torturer ngai on dirait ko to ke ngai. Bon. Tika mote mfandi awa. Ngo moni nzambe a monene. Je vais vous faire une bêtise pour vous faire. Je vais vous faire une chérie na mikolo tozana e. Si mikolo ka. Chérie na oyo ya libela donc ma solo ezalera. Na zui kimia chérie. Petite sœur. Na bon sa table très charmante. Très charmante. Na bon sa table. Il y a boyozi wa. Oui. Nous autres vraiment vélo et course. Oh là là. Non, ça peut faire. Voilà. Na bon sa table maman. Na bon sa mesa ko. Na sa loso kwanga. Ozo bossa na kina otambola na madame. Ozo bossa na kina. Petite sœur na apprécié chérie. Na kina la tsoka ba mona, tu vas mona madame. Pour ça au sala, tout à moi bisika koleka. Ah bon? Ba magasin, tout pour na bilamba, patron to samba kunda bango. Biso couple ezana goût ya couple. Ah oui. Tolataka na ndenge ya couple. Ah bon? Oui, to kuta ba magasin, to so biloko. Weza bino mbali bola tindini. Ah, umoja ngo sigoi. Biso ndenge wana tokende ke. To koti magasin, to so biloko ndenge mko so mibale, to nini. Le temps plus to ba verre Nathalie. Tawa ko ya maku. Chérie, en tout cas, Macambo. Bon, on a le bien. C'est quoi? Là, c'est le casque. Mais bon, mais le quoi, vous appréciez? Bipé. Makambo ni zala kaka. Ozo mote na otambola na maman, madame mon épouse. Ah, Magamel n'a rien comme ma belle. Non. Mais le beau mot na zolé na ndapo. Ah bon? Mais beau frère, pardon. Ngana sombela ki kutu sakwe gardera moto wana. Pona Magamel na ona mona ndemo me marango. Beau frère, azalia bolingo ezawa, kolamba ezawa. Yeso liana, ngako liana maboko. Na tika ba couvert ba lutu ba na tika po o na zolia na sukia. Bibe biso foto invité vidéo ya. Chérie bon mengo. Ozolia na ndako na plaisir au masusi. On allait na fandi na au masusi. Nini comme ça to sombi. Oui puis chérie, soko ozayo moko célibataire bango koka. Chérie sika ke biso peto za chérie nanga donc ça vraiment donc apika pende. Bon, son aïe pour la sapone avec une petite sœur d'influence mine la femme. Sinon, on a vraiment ça va, ma caméra qui est maintenant c'est bon. Donc, à part moi, course mon azaki, il a fallu na maman Angèle Mouine Anvers. Donc, tout ça m'a approché moi au salon à cadre Andirena. Voilà, on m'a dit qu'il faut un couple. Et ça a moi, quand je vous vois comme ça là, ça me fait plaisir parce qu'elle va là, une femme respectueuse. Oui, parce qu'avec elle, tu vois, quand je vous vois dans mon couple, vraiment ça. Interne. Ah oui, non, on est pour télé. Bonne binois. Bien. Los de Menso. Kusika kwa mwasi na bilioni nazo kate mikilo kate nini. Wana bozo na mbambu. Wande biso. Kate. Kaka yo mikilo. Yo, madame, on est de ma vie. Et bon, yo zo le bakana
biso. Mais bino pe. Écoute ça. Babolingo ndenge bolinganaka. Ah, botika mamba bolingo na la semene loko mo qui est les premiers. Là les derniers. Tout ni on tient tout ni moi sinon. Maman va la balbani. Rien. Bon. C'est quoi il a dit pas ici. Tant que tu ça va conseiller ma bala. Tu ça na te pour tu ça va blague. Tu ça na pour lobby na chose à la bien. Ngapela libala nanga ezaka rose te. Na mona pe na ko mona. Tio mona ko fana na ndaka pa ngzaba mesa. Pa moni pe ke na komba ke ko na suka ainga rire le dernier. Na ndene le susu. Et c'est mon ami Nito yenda zole la mutasuka. Oh mon bali na sali. Nenge ba tutuli makofi. nalobi ya bebe eloko nini yo ozoseka ozomona ke eza so mutu babeti akati yesu suti yango na yeli biloko evala kui momoni na bamesho na bokozwa mokumba nyonso na lisolo nde ozobeta yango mais c'est pittoresque. C'est criminalité. Et c'est ça. C'est hors pays. Mais il faut pas y battre. Ah non. Yé, bah Alexis m'a photo que mon bal n'est pas comme un monstre à mon colo ya. Tikolo baba bimba ya mon colo. Ah oui. Ya mon ba photo. Et bien là on va pas cambo tege na mon. Là il faut mona na miso. C'est quoi le ito na monu mobuling mole sa ndim to bulingo boye ya solo wana omoni via ba mo esayi bon donc biso azui moi c'est mon polo biso to comme nan pe bolingo ba matina cheval ba komi balela ba tikolo ba be ko ndi mate ngana lata talon na kosaka maman la talon lati ah bon tu vas mettre le cheval la talon. Waouh! Attends, là, je me il faut na banga. Chérie, faut même pas oser. Moi, c'est fidélité au guide. Fidélité au guide. Gloire à l'hypathie. Gloire à l'hypathie. Gloire à l'hypathie. Fidélité au guide. Gloire à l'hypathie. Modèle va tout lié. Wana il faut mon luka kombo nini o eniati. C'est mon père chérie. Et c'est mon père ça et l'homme. Ngana ebisi ozofinga mama na mokolo. Mais soki maman na mokolo a gagné mon bal. C'est yo j'aime oh. Il est Chérie, quelque chose. Il a les premiers. Il a quelque chose. Binomi balé, hein. Vous savez quelque chose. Tout ça là. Nenga funa luka molai. Oui, biso na côté la biso fait tout ça la bon parce qu'il n'ont plus mis balé ça la solo la na molai. Mais ça doit bien. Kiswambia si bido. Baule na piba mbanga donc. Maman on solo bana. Ala ti talon ko lekanga. Amati no ngona cheval, bonga no matana talon na cheval te. Siko makambo solo ba kosala nango nini? Abeta ngo dada. Akobeta ngo dada. Ah, vous tout le monde en molai parce que c'est pas moi dire vous femmes, moi femme, vous parlez femmes de molai et conscientise molai. Hein? Le tozo sur la lingana wa. Pour un nini derrière comme déjà les autres. Il faut mettre attention. Yo sposo yesu na ba français no bébé. Beaucoup d'anana et sengo. Vous parlez et sengo pour molai. Togo solo ane sengo makambo de se salinga biente. Nga kuto ya nga. Oya nga mobile soit meki. Oh nga mekani. Oya nga mobile soit meki. On a salaka na ba neo ya ba sega mobutu. Ezala muki oya siko na ina zali impère égal bako bande ngabe mona na photo te ngana yuzaka impère égal servir. Laissez tomber pensez la wana laissez tomber laissez tomber na bondeli yo na fukami ye laissez tomber banzela wana laissez tomber ezaleli wana gommer il faut gommer
bafuti nyonso ya yo osala